Très heureux de vous avoir nombreux dans notre émission Short News avec Ekibumba dans notre site EHP Media. Vraiment, Ekibumba yeyo oyo ayambi lisusu pour nabino maman Élysée, maman Nabiso oyo to zwaki ba nouvelle pe to monaki mama oyo a perdaki banana ye na bambula oyo ebetela biso la fois passée vraiment et ça là biso nyonso passé mais les lots tozana maman Élysée tomeka solo la moi moké parce qu'il y avait aussi plein de promesses, il y avait des démarches tomeka koyeba moi moké où en sommes nous na ba makamunyo surtout ndenge ezai koleka pe to solo la moi moké ndenge nini maman Élysée aza lelo tozoko tsaye déjà to pesa mbote maman. Mbote. Boni santé. Santé za malam na mwanzambe me na ezotungisanga makasi. Na uti hôpital na centre Nganda. Estoma ezotungisanga makasi barubi na ngai kuna ke soki nazo continuer na kokanisa esenya intervention po ezesusu na po alata moko te. Ce qui est sali pota munene et c'est une intervention. Ah donc selon constat il y a ba médecin que estomac et sous ndenge ya kana mo ba poil les sous parce que aux autres tamingi ya cancer. Médecin lobi na bongo na kutana ba docteur ba lobi na bongo mais ba komeni ngai ordonnance na milana ba kiswana. Si total na ndenge traitement et okena osuka. Voilà, maman Élysée, lobi bisoto lukakio, tozwakio te, ozaki na commune, ozaki na ba démarche, où en sommes-nous na ba démarche wana bazolo banini na niveau commune et puis promesse ezaki nini na makambo nyonso te uta collègue. Bon, na commune ngai na pasi wana o nazo continuer na kola na onkola mukalango. Ndezo tinda kena ke kotuna bakonzi bazali ou bien bazate aussi de mezi ba oloba nanga eloko moko te na kobungisa bana 5 na mboka au Congo eza pasi mais l'état ayebi azo kosuflenga na eloko moko te na kendaki na tuna na komisa rapport ba ebisinga mama o akangelaki bana nanga porte wana azongi na lupango wana azali ko azongi azovanda na ye et puis bakangaki na sucette ya bungu eza pembeni na bandane afuti 30 000 batiki tano ki likamba ndenge wana esaninga pasi makasi 30 000 eza lokwa na valeur ya moins de $20 30 000 francs au kaka ya francs congolais o batiki esalaki nga pasi ya pasi esalenga pasi nazongaki nakutana beaucoup mais na ebisi alobi ayebi likambo wana te akonvokaki bango bakenko yebisa ye ndenge ni bakangai mama na batiki ye nde loko na osa ba démarche wana naza démarche te ke bazongiselanga bana ezosala pasi batu na mama na kangaki ndaku oyo na ndako futela pona nini. Voilà, maman, nayebi ke batu mingi balandaki lisolo na yo, batu mingi bayebi, mais batu pe mingi bayebi pete. Nous profitons de l'occasion, to meka ozoma éclaircissement, to yebi ke za pasi, mais so ipo relater biso lisolo ango tan mususu, ekoki kosunga pe ba mususu oyo bayeba kite bayeba mwa moke. Situation ngo ezaki ndeni, tan mbule zo beta, yo moko zaki sur place, yo zaki na déplacement, ozaki tam su prière, to nini, to mamango, oyo akangai porte, bande ndenge ni naki okanga porte na yo, place yo futela rato, ezaki na ndeni. Histoire eza mulai makasi na okoka koloba ngo te nazalaki na mabondeli ko soutenir bana na ngai na yokoyoka peke bana na ngai bakufi mbule betaki eza na mama lupango akangaki porte bon histoire eza mulai kangia ona ndenga libanda akangaki na ndenga libanda tango mai ekoti bana balalaki te bando fungola crochet ya kati ya ndaku na kati na libanda siko ezalaki fongola na pe na moni yango na image na nde babimisa mwana nanga ya suka na kati ya mai asa vimbaki fongola ezalaki ka na porte mutu pe ayo fongola ana azoyebana te
po bayebisinga ke mama nazonga ki na butu, c'est-à-dire yende mutafungola ifungola wana kadena wana po yende mutazaki na fungola ya kobeta penza histoire penza boye nazola na pasi na ola mukana pasi na kokokate. Voilà, chers internautes, vraiment ils a passé kokutana na situation ya boye. Bon, le consolateur ou ya koyi ko consoler maman Élisée lokola nzambe azate maman biso to sengaka courage parce que nzambe nde mopesi epe mozu parce que il pouvait aussi décider autrement. Nzamba peso makasi bato ebele pe ba oyo bazo linga quand même ko kabolana yo mawa bazo benga à l'occurrence neti bandeko oyo soki esali vraiment to kutana na yo lelo eza na bandeko oyo yo bazo kabola pasi oyo donc neti ndeko na biso Janina mwana ya mama Sandrine Sai oyo babengaki balobino kendo monela biso mama Élisée bango bazana ndeko na biso Nanouche Kalonji bazana Irène mama na Jeje bazana Laetitia Matiti Kalombo oyo balobi to ya komona yo pona quand même bakabola na yo mawa na ebite nini okoyi kozongisela bango lokwa maloba na oyo nyonso tu esalemi to oyo nyonso tu ndenge po basolola ipe na yo avant biso to ya. Bon, na oloba ki train etambola soki mtu ezali soki mtu ezate train etambola te na senga na nzambe oyo atie atoucher mutema na bango ke bakanisa na ngai po bibe zoloba ifo kolela na ba oba olela osepela na ba oba osepela lokola baleli na ngai baza musika na ngai batalisi vraiment ke ma emisu na bango ifo ekomela ngai. Merci beaucoup. Nzambe apambola bango nyonso et puis ba oyo bazo continuer na ko soutenir nga ou bien na nzela ya prière ou bien na nzela lisungi na bango. En tout cas nzambe na ngai wana oyo nakendaki ko bondela lelo a permettre que ngai na yeba bango nyonso na simaliwa bana na ngai atika bango te a pambola bango a komisa misala na bango minene. Et puis nando ina ngai Kalombo nzambe apambola ye vraiment apambola ye azwaki tana ye ya koyeba ke yako solola na ngai nzambe apambola bino. Merci beaucoup, chers internautes témoins. Vraiment, tous les timing ezalité, binomo bozomona, dimension nini, to passe nini, oyo, eza pa ya maman nabiso, Élisée Kalombo, eza bongo, Élisée Kalombo. Alors, wan eza combo ya maman, o nyoso tout temps mususu. A oza pe na besoin comme maman ko pesa biso numéro na yo, mutu nyoso aza na posa ya okabwana o mawa, to ko benga yo, pita mususu na kotuna likambu ma proposition si tu peux nous donner, to ko pesa ba ebazota la biso numéro na. Numéro langa eza ya Vodacom 082 177 95 95 082 177 95 95. Voilà. Wana numéro ya maman na biso Élisée Kalombo, je crois pour na interview to tsukina mama wana parce que eza na ba masolo mususu to soyi na banini musu tango bozo beta ngonde tango bozo tombola lisusu likambango na nzela ya ye mokoto ya motema mama boyoki pe ndenge nini mama azo solola ba médecin déjà ba constater que estomac na ye soki a continuer ko kanisa biso pe to senga mama po aza musika te na biso awa azwa makasi oyo se salemi nzambe asunga ye nzambe consoler ye pona azwa esusu temps ya okanisa mingi te parce que tozana na posa na ye lokola ye aza en vie. Voilà, tokomi na suka émission topesi merci na Dede Miongo. Bon, tokomi na suka émission tozongisa micro pa mama nini ozana ngo koyiko yebisa batu nyonso po ata bakonzi ya mboka pe balandaka biso o nyonso to azolanda message nini okoyiko yebisa na baye nyonso to bazolanda biso à ce net moment à travers cette émission. Na yebisa bakonzi ya mboka soki ezalaki ngai na bomaki mutu namona kutu bato balongola bazemi bakoma tina bakomine pourquoi pas basunga ngai ba tuna mwana mwasi wana akangaki porte onga na ndo futela ekomi na niveau emema bana nga 5 ezosala nga pasi po les 3 nazalaki na cimetière kosalela bango anga esalaki nga pasi et puis date nyonso ya les 4 esalaka nga pasi nozana kimia nde nini soki date ya les 4 ezo répété et puis
nazo su do moya oloba ezate zamba sunga ngai. Voilà. Ils ont passé, chers internautes et nos autorités, to éviter, bon, mais quand même que tala, la situation est à maman Esther Kalombo et que maman Élisée Kalombo, vraiment, on a évité ce combo, ils ont yandé kaya maman Élisée Kalombo, vraiment, tomeka ko tala yango po et ko sala malamu mutunyo surtout azaka na esengo amoni likambo oui likambo ego komela mais soki e katami na ndenge ya solo jugement esami na ndenge ya solo mutu akozala pe soulager a mutu asala ki erreur à commettre pe boye asali boye mais mutu so asali mabe na ye azoza toujours impuni et salaka pasi mingi na moto yo akoyelaki likambo vraiment to mekana ko tala mwa muke situation oyo. Merci beaucoup na bino nyonso to bozwa kitan ya kolanda biso à travers cette émission et merci na Dédé Miongo oyo asimbela biso caméra. Merci na équipe nyonso ESP Media to pe simbote na mama GH to pe simbote na papa Edo Amani mbote na na bandeko na biso nyonso tu bandeko na biso nyonso oyo basalaki ke tokoma na place oyo donc tokozanga te ko citer mo ba kombo toza na Nanouche Kalonji toza na Irene mama na JJ toza na Janina mwana mama Sandrine Sai et puis toza na Laetitia mama na Titi Kalombo voilà oyo topesi bino nyonso bambote pe topesi tali botali mambote bana nyonso tu ya Bana Royaume, Bambote na bino na Bruxelles, président Clara de Bruxelles. To comme na suka émission hein, ba inyo surtout balanda ki biso. Merci nzamba pambola bino tolobinde toloba na suka émission na biso. Glory be to God.